Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti! Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, to komisiko awa na lemba et pas wapi. Feti ya maman na biso Kalunga ça que se déroulé Caroline Mbote les sous. Mbote Mbote. Mais ça li ndenge nini ko se pour monnaie boye vraiment. Somo. Papa, to se changer na douche ya mariage DiCaprio. Yango to ya to zaka na 1 heure du temps. Pas to zo parce que la 21h course na film. Est-ce que le colon peut bien te? Est-ce que pena soirée go lega bien ndenge to ndé ko penser? Nzamba osunge le ka bien. Nzamba osunge le ka bien. Est-ce que ba hôtel yo partout dans le monde? Mais on expliquer bango difficulté auto parcourir na journal lelo. En tout cas, bon na kutu na hôtel la maquillage parce que maquillage on a to bina na fête ya Kalunga ya DiCaprio. Na ye awa na se changer kaka mais na se maquiller te donc ba tenir biso ligirigerte. C'est côté moi faire jeu longwe et très litama moko bo comprendre kaka tonga ka to satisfaire tous les deux côtés yango peut to saleli. Voilà to me ka pour retourner maman na biso via maman bonjour les sousous. En tout cas ambiance les ali maman toyé les sousous vraiment en tout cas mbote pour la seconde fois. Mbote bozo que c'est pour monnaie lelo. Ça na choité tolobaki motema bolingo to kabolongo pe akatikati katikati mais likolo pesa bien te ato sukane. C'est un problème babiso mbula ezobeta eza bénédiction bon to kopekisa mbula ebeta par rapport à heure mbula eza décision ya mokeli likolo na se yem talobi mbula ebeta mais biso to robina nde to sepela nde sepela non to bien par rapport à heure auto komi siko et puis na likolo to to sepela pe na DiCaprio to sili sikuna to tiki bandeko mususu kuna to ye awa. Et ça quand même. On va faire na oyo ba ah maman longo moi faire jouer longo moi nini bokoyo ça va honi. Ce n'est pas ba comprendre que na auto kapo na obina. Ba comprendre que na auto kapo na okumisa net kuna to tu na église. C'est-à-dire to bini linzambe to tomboli kitya bokonzi na ye to tieye ne sika na ye avant wana aumela. Aumela. Merci maman Via.
papa Langai, yé enfant. Aïe aïe aïe. Ouais, on est ensemble, merci beaucoup. Tous la fête Yakalunga. Donc tout à l'heure, bon, mon papa Liputa dans ma solo, on est très ensemble, merci encore une fois. Papa Liputa en costume, Lélo. Ouais, mais bon, on aime ce rebond. On est ensemble, donc il n'y a pas de souci. Bon, Monique, la comédienne, bah, tellement ébélé. Il y a qu'à toi, maman, Mami, on a fatigué, hein? Ah, papa, tu kuna tu es kaka. Biso na biso. Moi, to sundo la côté, moko to tika côté mo ezate. Mais maman, nous resons n'a côté. Tozo ane to mema ide on a basaki. Ka kuna na sala likapio to koti to changer. Ande to yepe o CP Sakalunga. Non, mais partout dans le monde, tu vas comprendre que les autres sont au four et au moulin. Na ndenga mukete to bima depuis 6 heures. Bamsuku to bataire ba faucher bango. Ba eka ndengwa donc nzamba sunga bon. Tane ti Belinda alati kuna na sende muso alati kuna likonde muso. Donc ba faucher na tailleur. Na mama Kalunga. Sangisi bango kaka. Choix ezate yangwana ka to yepe ato sepela to bina. Donc liba laisser le ko sengo. Papa, c'est pas donné à tout le monde mobile à tout nayo et puis ne maman Kalunga na pas basi ba fana ba mbule belé pas ya loti ko bala e. Merci beaucoup na pas mi bala belé ba fana basi bongo pe ba lota na bango te et to continuer ka to kumbela. Ba kumbela mais merci na pas à honorer biso. Parce qu'on a zo bang eloko moko a likolo eza bien te. 21h mbangu na ndako. To suka ndeni. Ya facha ka biso manza mais pas ka biso ma. Merci maman. Donc tu dois continuer. Caroline Nié, en tout cas, Lélo, Nanimi, donc, apparemment, ceux qui sont que. Non, c'est une question d'organisation. Donc, c'est une question d'organisation. Si il y a qui peut salon, il y a qui peut bananga, il y a l'examen parce que Lélo, sa classe, est en janvier. Na yé la coiffé moi c'est DiCaprio kitoko. Na sisi na ke quoi c'était la culte na bango bénédiction. Na si bénédiction to pesi cadeau. Na sisi sikoyo na yé awa. Après awa na zo occupé banana papa. C'est tout. Question d'organisation. Ah ben oui, hein. Question d'organisation toujours. Ah oui, donc déjà les fans nous s'activer les lots parce que aussi pour mon téléphone aussi bangoté. Téléphone ande te pasuka. Na bise bango mo nange pas sifa. Na coiffé ba comédienne presque nyonso. Na sisi kuna na kesu mariage DiCaprio na sisi na ye awa. Na bise bango ke na kokisa ngo na kokisite. Yango na kokisi. Ah c'est non rappelez baoka. So moni koto fara jouer longwe. Koto etikali ba teninga rigete. Na la neka ko changer bilamba maquillage na kipango. Voilà, merci Irel to continuer kaka. Tu expliquer qui batu les événement il y a 2 personnes. Donc koto DiCaprio koto maman Kalunga. Donc toza vraiment wana la baronne. Bonjour. Bonjour. Tout monde ah mais pas DiCaprio mon anité. Bon, baya resika babengi ono. Soka benga ngana ya. Awa babenga ngona e. Ça benga ngaro est-ce que ngomi kabolande. Bo DiCaprio eza lelo pe ah. OK, na bosa. Ah to uti na sala DiCaprio to tika to msu kuna to yesu. Non, na bosa ni mais on a ça invité te ba invité ngane pas Joli Kalunga. Yango naza présente. Mais le collège déjà bien té. To calculer pio bandal a déjà tout dans la lemba donc plus d'embouteillage. Est-ce que 21h pene beto ndako déjà? Non, bientôt là déjà to le on a biso mamne c'est que vraiment en tout cas Joli Kalunga respecter air. Bientôt là to pandana biso to OK. To respecter mambamboka. Voilà. Merci. Donc bientôt là tozo ke na biso bientôt là tozo panzana. On est ensemble, il y a pas de souci donc tout ça musala opo na bino comprendre c'est bino comprendre nga. Donc nous avons nazo bela vraiment santé ça vraiment bien té mais par rapport à contrat auto signé biso na bino bafano balingaka nga bafano balingaka biso nyonso vraiment les lots vraiment tozo ko c'est pour monner à 1000 morceaux yaka maman chroniqueuse mbotena on peut papa chroniqueur mais tout le monde a ni au pencher plus côté mon côté msomoni non tout ça te abokese nezali tozala groupe munene biso to nga batilize nga awa mususu ba utiliser kuna on va pas tenir rigueur non ba tenir rigueur parce que DiCaprio aussi c'est notre comédien to linga mingi a pesa so ba film to sepela nango jamais to ko négliger par rapport à soirée yo monyonde ya fatia beti biso mabe to ko rande te poto tala ka 21h ngo to banda ba mbangu ou bien nini. Voilà, merci donc toujours continuer awa donc Irel Tomo, Toko Tanakati, to Talasiko, Nengeni événement se déroulé et puis on se retrouve juste après pour tout Solango. Play.
Samba lusizila ya badara ya mangengenge ya lusizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto napelisa na vie sipelanga mabulo yo na timola 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 timola. Amina boma moto, yo chelanga na se. Amina boma moto, umelanga moto na zase mwana na ya. Sokolongo lisonye, ekolongolo nini, ekolongolo nini ya ya. Songyo tombolinga ye, kolongolo nini, ekolongolo nini ya ya. Sogyo besinga bana onani salanga bola muna sepela mbulo yo. Amina boma moto, Amina chilanga na se, Amina temporize, Amina regretté, Amina s'il te plaît, Amina boma moto, Amina yo peti na yo, Amina boma moto, Amina yo leki na yo Amina moninga na yo, ngayo yo lokola lazalo, Amina moninga na yo, Amina boma moto, Amina zipa batu yo, Amina attention yo, esengi yo chama loba, Amina solola bien, Amina yo peti na yo, Amina solola bien, Amina yo peti na yo, Amina ya bomwana, Amina ya kodime, Amina ya kokola, Amina ya bopakananga, Amina temporize, Amina regretté, Amina na sengi bolamu, Amina na sengi loboko, Amina na livre ba souvenir, Amina kobosa nanga teo, Amina baboti nanga, Amina libota nanga, Amina, Amina ye, Amina, Amina boma. Votre attention s'il vous plaît, les artistes comédiens, tous les artistes confondus, ici présents, s'il vous plaît, votre attention. Ma invité, ma famille, votre attention s'il vous plaît. Merci aux artistes présents, merci à toutes les familles bien sûr représentées ici. Ça fait plaisir. Boza Bonzenga, Boza Kitoko, Tosangani Awa pour la fête et anniversaire. Sylvie Lelo, Balobi. Le mariage est une institution divine. Mariage est un tata moi si tena maman kulutu basangani bayokani et puis babalité. Le mariage est un maman nzambe. Alors le roi Batu mibale basangani hein monsieur nani ngaye hein là basangani bango mibale et nzambe na lola afongoleli bango maninisa na ye. Pourquoi? Parce que basali mokano na nzambe. Si quand on a mobali, tellement il est bonzenga, monsieur Patrick, tellement il est bonzenga, biso to message ba oyaye biso to ben toujours paille. Hein? Ba oyaye biso to ben toujours paille. Monsieur Patrick, il est tellement beau, il est propre, il est il est oh non, il est aïe aïe aïe, il est posana kende, posana tikala, posana telema, posana vanda, aroya, parce que dans un roi il y a reine naye, reine naye nani, jolie kalunga. Eh, voilà, madame, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à vous lever tous, s'il vous plaît. Ton côté Sasiko Mobali, au Hazana Honneur. S'il vous plaît,
Totalement, s'il vous plaît, Bissonionso, merci pour le respect. Il a roté les mises à Mobali. Maintenant, au sein de l'Ogomorola Azokota, Yozana et Sengo, tu es fait anniversaire, tu es fait collation, tu es fait mariage. Bato basali mokano na nzambe. Bato ba briser célibat. Célibat est couilli. On va briser célibat. Alors c'est pas pour rien. Nous invitons s'il vous plaît, madame, monsieur, Patrick Paris, la Azokota. Zalena Senghor. Merci beaucoup, Ramel. Aïe, aïe, aïe. Omarika Bongo, on est très ensemble. Merci encore une fois, la partie sur Nyonso Bazawa. Merci Nabino Aboza, tellement ébélé. Ça continue. Thérésia, Ngaye, Wapi la reine mère, Queen Via. On est ensemble. Mobile, il est à Ovanda, il continue au CPLA. Zana et Sengo. Alors je vous invite de vous asseoir. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Avec tout le respect. Merci dans ma famille, merci dans ma famille et connaissances. On est très ensemble. L'herbe a 20 moukiers. Entre-temps, on a mon Ramel. DJ, tu as un moi moukier parce que Bambounde Sili, on a un Bambounde continue, mais bon. Bien que Sili, DJ, tu as la musique, moi ça l'a bien, il y a un mouvement. Alors, vas-y, vas-y. Musique. Essa é do Robin Missajou.
na ba chaîne nyonso ya ba internet bomona yango na ba chaîne locale bomona yango na ba chaîne nyonso ebele awa esali biso bien ya osakana te. Entre temps pour l'olingana comprendre DJ tu vas le moi moké en entendant. Merci. Amina na kotinda ko Amina basimi mabanga Amina etikali muke Amina prolongation Amina biasuka Amina machasuka Zogyo salite bila kotinda ko Amina Amina baye binga Amina la luka kayo Amina sobe onere Amina na bidwa na mabeka Munoko na kombo na Yesu Amina sobe onere Kambo et Sengole Bake Bibezolo Bake les mariages soient honorés de tous. Le col Nzambe moko a honoré bango yango photo banda ko remercier Nzambe peut-être tika science onyo sur maboko ensemble. Éternel Dieu toko remercier na poko lelo pour la journée à lelo au salut Patrick na joli ngolu wapi bayeko kokisa mokano na yo yango tosangani na poko lelo Zambalola tosengi présence na yo du début à la fin molimo na kamba biso pe protection na yo nyonso leka na kimia na kombo na Yesu nde tobondeli tolobi amen. Tobeteli Yesu maboko que les mariages sont honorés de tous. Alors, rapidement, la disparition d'un papa en maman Kalonda. Avec le respect. Je passe la chanteur s'il vous plaît. Merci. Rapidement. Merci.
Aïe, aïe, aïe. Merci. Nalobaki mutu nyonso aza na cadeau, oza na enveloppe, oyaki na yoko, yaka sikoyo liboso esika bamaye bazali ya koremettre bango ba cadeau d'enveloppe, boyaka liboso. En même temps, protocole koyede bato mpona se servir, en même temps mpona koyolela ntango esala biso bien makasi. Rapidement s'il vous plaît, famille à Papa Mboulou, ici dans la salle, pour avancer, voilà ba cadeau na bino bali nango. Et en même temps aussi, juste après famille, il y a Nobali, famille à Mwasi, pour avancer, tourner ntango s'il vous plaît. S'il vous plaît, il est capable, les artistes, il y a trop capable. Image bozwa bo sécurité, osala bo sécurité. Ah. Basalaka bato te mpe batikaka oyene te yo baino te ozozanga okangela bato nzela na ndenge nzamba lusizila ya badara ya mangengenge ya lusizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto napelisa na vie sipelanga mabulo yo natimola timola 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 natubeli nasumuka amina boma moto s'il te plaît chelanga na se amina boma moto yeso chelanga na se amina boma moto umelanga moto na se mwana na ya sokolongo lisonye ekolongolo nini ekolongolo nini ya amina baboti nanga amina libota nanga amina amina ye amina amina boma moto ai amina boma moto amina boma moto bamoto na pelisa na vie amina chama loba tokyo zananga mbunanga te amina na kotinda ko amina basimi mabanga amina etikali muke amina prolongation
Brand Cosmetic UK weza produit ya ndoto elonga kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre weza produit na ya kosala oyo eza pona maboko polonga batash ya makolope ba genou et ba coude oyo oil elkendaka na produit ya ndoto donc so koza intéressé continue biso message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na bana bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes bon nos ba gag ba télé-réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste bon nos ba film congolais ya ba artiste donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barizi Baza TV ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna donc on n'a pas de bêtise zéro bêtise na kata Barizi Baza TV pas de bêtises na kata Barizi Baza TV bon nous ba film éducatif oh bon notamment papa maman les qui bana na salon tout bon abiso oh Barizi Baza TV bon ça les RT Barizi Baza TV bébé TV Barizi Baza TV chaîne YouTube na bino bino actualité théâtre congolais film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barizi Baza TV abonnez-vous yo poyo ki sango
partager sango. Yo poyo ki sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na ba rési baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Bellevue TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya ba rési baza TV, ya Sikaye, ba rési baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant mo ngebele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est vaste. C'est véritable vrai chérie. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbongo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjoka kaka ngandimiye. Pona sina swaki. Merci beaucoup, je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1, agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso to lobela bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que mon français na balinga et comment passe mais to kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.